Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandi Eko RDC, Mbotenabino, place Nyosto Bozwami. Mais que vous êtes toujours fidèles à la émission Nabino ya Kitoko ya Eko RDC, la télé-réalité, Eko RDC, religion, divertissement et émission, c'est tellement ébélé. Vous êtes toujours scotché. Et puis biso Eko RDC tozara invitation, tozara invitation, na banda kunabino mais tozara le bienvenu na kati ya banda kunabino. Lelo Naza na émission Moriza spéciale et puis c'est le boss Jean Chibo Chiboabo Nemta Sengi qui est ça la ma vite fait parce qu'il y a une contradiction, il y a un combo, je sais pas moi. Bon ma combo ça la moi différence. Mimi Kabongo na Mimi Moko. On ne sait pas qui est la vraie Mimi Oyo, Mokili na minute Oyo. Moi ça va toujours finir m'a pas comme permis, mais au béton le solo na ce côté au côté na ratia bien les comme moi mais je vous annonce déjà pourquoi nous sommes ici. Alors, à ma gauche, j'ai une star. Elle s'appelle tout simplement Mimi Kabongo. Bonjour. Bonjour Bob Molema, garçon simple. Merci beaucoup. Mimi Kabongo, salut mon temps belé. On les casse sur la TVT. On a resouté, yo kaka resouté, on s'est clipsé moi après la télé-réalité. Au bon moi mouké, mais ngai ma téléphone n'en a toujours beaucoup de fils. Il y a combo Mimi Kabongo. Bob benga Mimi Kabongo Bob pesanga numéro Mimi Kabongo Bob pesanga numéro Mimi Kabongo simplicité on a l'accent la télé-réalité na yo ça touchait presque tout le monde et aujourd'hui ngai na zongelio lisusu ça fait vraiment un bout de temps Mimi Kabongo na les réseaux sociaux mon makambo ezoli kamo belé mais to betano lisolo na sima boni musala. Ah oui, par la grâce de Dieu ndambo sakande to yo kanaki osaka dans les bonnes ananga Bob yo toujours bonne ça. Merci Nzambi. Ça y m'a trop. Marché normal par la grâce. Mika Bongo, fan na yo ba Hollande on a minute au moins un moment boé après to ko tam sona na ben émission. Ah oui, merci na bino ba fan na ngaboni ko tungisa Bob trop bo moni Bob amemeli ngabino lisusu na TV. Bolika ko bengo ka kaso mutu mwa bengi. Allo, mimi na numéro pas Bob. Bob aza mwa malamu batu misusu bo boya na numéro na yo. Mais Bob n'a pas ça. En tout cas, merci beaucoup à toi ya Pichu Matundu. Mon papouche que j'aime beaucoup mi babi ya Pichu Matundu nde makambu mikolo yo. Babi ya Pichu Matundu nde makambu Mika Bongo bete c'était babi bozwa nyonso botiki la ya Pichu Matundu. En tout cas grand merci na ba fan nyonso o ba pesanga confiance et surtout na ba fan ya Eko RDC oyo bolinga kanga oyo bo soutenanga na ba prière na bino na makambo nyonso marge pe na Eko pe bo finga nga bon problème ezate babanga babambaka libanga na manga o etela elobi ya Pichu Matundu mimi soko yebi likamute kanga ka mutema. Merci beaucoup Mimi Kabongo kanga ka mutema na yebi ke musala na ya théâtre yangonde oyo yo salaka musala musuesa te Mimi Kabongo bambio libanga est-ce que mai soto tali bien mai ningala rapamba te Mimi Kabongo komboka moko bato nyonso to balobela mokili mobimba na yebi ce qui s'est passé Mika non ko expliquer biso Mimi Kabongo nini ezo bouger na ba réseaux sociaux parce que ngamo pe batindele ngaba non Bob tala photo Mimi Kabongo bache mutu na nani na ba réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé? Oui, peut-être peut-être contradictoire. C'est pas moi. Moi je m'appelle Mimi Kabongo. Baluka Mimi wana. Omoni obo finga ngapi na famille, nana ba fan o batala nga peut-être bazwa confiance mo ba pesanga. Tombino bo finga nga na likambo peut-être nga na yebité. Bofinga nga na likambo ona yebi mutu na makolo nango te na yebi ebandedité boluka nga même na privé na pese bo bando finga nga boluki bo yeba non Mimi au juste eza problème hein ni boyeba kinana bato mo boloko famille Matundu hein ba ma virombi ya motema kulutu porte olanda ke ba famille mo ba vanda bien Mimi en tout cas toi dessus ton ndima ete ke yo mutoko sa baba marié confiance bo pesa nga ba ozana ngo lisute po eloko ona sel na lingi soit disant mobali ya bato mobali ngo pe ayebani wana c'est mon vieux vous en respect bo pesa non mutongo ko asepeli sape binoti botala ipe na ba théâtre poni bozwi ka mabe mba mo bolati quand botali non bola mo mutu wana et bo monika bobite yende fois zwa ber oyo penza quand ya Mimi Kabongo non c'est pas bon vous avez gentil avec ngako on nous a tellement touché na situation où ça s'est passé mesdames et messieurs tant tozo banda ko finga soit to lo balika moro sur quelqu'un n'habite photo ça la analyse ya ba combo. Est-ce que réellement ils ont Mimi Kabongo? Mais Mimi Kabongo, est-ce que bon on beteli solo on a habité que yo petom sous ça la mutuna?
Ah, papa, basaka oba moni ba osala. Na osala sikoni. Qu'est-ce que ça charge? Na sala sikondeni. Au perdre na santé nos ans. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Comme tu es là, on se sentir à l'aise. À l'aise, trop même. Et ça n'a pas bien baxinga sous célébrité. Et ça n'a sous bien. Non, non, même pas journaliste on a. Yebiete. Moi je la connais même pas. Son a yeba qui n'a tout peut-être à Bossani Moutou. J'ai vite compris que je suis la star. Ah oui, et ça n'a bien moko. Surtout Bossani singa na kombo sou ya star. Il y a José de Londres. Est-ce qu'il y a José de Londres place Hollande fallait est-ce qu'il y a José de Londres à tigala autant à kombo Tom solo ba alobaka mimi ou bien baxina kabongo. Ba on va zuka mile ba okika mimi ba mimi kabongo. Quand c'est passé nga bien. Boba tayo moko. Bilo boy sala ka batu bien. O moni ke bango monde ba baxina nga succès, bango monde ba baxina ba fan bango moko. En tout cas bo sala ngoli su kombo pe ba baxina su ya grand mutu li su ya José de Londres. Que Mimi Kabongo, bandeko ya Eko RDC et le monde entier bazolanda on a minute. Est-ce que yomoti au Vandibo, aux en a contact ya José de Londres? Est-ce que si vous bengana ki omeka otuna ya tala problème ozo s'est passé na ratsa Kinshasa puis dans le monde entier balobi boye concernant ngai sur les réseaux sociaux? Est-ce que sous 8 ans on a déjà reçu contact ya vient na obosolana? Non, j'ai pas eu le temps. Mais non, ça lango. Tellement je n'ai pas qu'ils ont été et ça n'a vraiment pas si mingité. Mais là qu'on est touché nga makasi pourquoi ben insulte et le qui trop. Même Charlie Maloula yemoka combien on a page nangati. C'est pas moi. Na yebi marambo wana te. Maloula si on a page nanga. Tu na page nanga. Achango même na mir nanga. So bato boza ba mi nanga na Facebook bokota, bino bato bo finganga, bino bato tala tona yaka théâtre ko fena yande nzunzu mbombo. Non, je ne sais pas. Na ya kanzo to mi théâtre bongisinga théâtre salinga star mabeni. Musa nanga de muti salinga bo sepela nanga. Fo bo yinanga iboka bino ne surtout fo bo sepela nanga. Salinga bien moko. Pourquoi ya José na ebité so ya José da Mario bien célibataire. Soit dakika so na yeba kite keza ya José wangai. En tout cas bonga bo mona. Bonga bo yo kapenda ya bino ya bien po botika ofinga. Alobio ya José de Londres pena beti pena site alobi donc na lingi sou moi nanga wana te. Verdict 24 na tikali nanga na Mimi Kabongo nanga auto banana evikala. Ya José je te pose que luka baka Mimi Kabongo. Ya José pardon tika boyko. Ya pichu matundo olinga mambo te. Ya pichu no sela Mimi makambo. Pona obenge ya pichu matundo nde makambo. Le papouche de Mimi Kabongo ya pichu matundo olinga mambo te. Ma verombi ya motema kulutu porto marqué be sali bango kananga lali na lala te bob jour ngo émission soki bima ya fi yango so pe chroniqueuse ba chroni foati so pe na benga nani na yebité faut yebati ata problème addiction. Ah oui non, j'ai vite compris ton problème addiction. Ah na problème addiction Mimi Kabongo na Mimi ça différent ça m'a na tribunal ba okanga nani parce que Mimi abatanga comme on Mimi kara Mimi kara bon yosko za Mimi Kabongo yo ba kisinga na yo batangi Mimi yosko zo biaksi Mimi Kabongo et ça pas de sens. Bon, la dontologie, Bob, c'est comme si vous m'excusez, malheureusement, Bango, moi je suis sans polémique. Il y a des journalistes et des journalistes dans le monde sur Internet. Donc, moi, na rappel à maman, il y a un moment où réservé. Au moment où ce qu'il y a une information bien, il faut bien préciser Bob Molema, Bob Kingandi, Bob Kasongo, Stone Kwavita, Hollanda, aucun de nous bien. Mimi Kingandi, et ça l'est bien. Yo mbamo Mimi Kabongo, na précision te. Il y a Mimi au wapi. Comme yo yebika que Mimi Kabongo bien ezana zo ber moko boyko. Vous avez un problème na journaliste bon je sais pas pour na connaître on a chroniqueur na journaliste. Azanani na yebi ete ngapi bazwika lemba na yebi fi yango te bazwika émission batindeli nga tala na bato balinganga bato babayenga non abandai non liboso yemoka bandi de bobenga des annonces abandi ko des annoncer papa c'est l'annonce na ye papa annonce na ye après bandi affaire les affaires libala batuti poni beaucoup moko tatina ba vie privée en tout cas monde na habité wana ekomi fona makamala photo tikela ba paparazzi po oyo biso to ba journaliste to ba chroniqueur na déontologie journalistique vraiment il faut tous arana mo ba réserve to kotaka ba bikota kotate ba ndeko ba journaliste Mimi Kabongo yo c'est une sœur pour moi aza master aza ebele ponanga to vanda na mais so to ki makambo ya ba
kokota na basima ya ba vie ya batu ya ba mibale ya batu. Bon là je sais pas na côté l'été parce que ça devant caméra awa aye ko senga pardon te aye pe ko samba na mutu te. Mimika bongo aye ko expliquer bino que basali ils ont problème d'addiction le binongo tuye moko ba mo français ko mo bima Mimika bongo za monter. Bob omoni ezaka réputation mutu basomba te oyebi nana bate belé o balandanga nana bate belé o basepelanga oyebi combien de fans o lelo ba boyinga à propos makambo wana yoyebi combien de personnes o basunganga loka ba Mireille Mundi abi mimi je suis tellement de si o Sali Charlie pour ça nanga ezangani parce que yoka no bilo a bongo mutalobi o Sali Charlie c'est-à-dire ba balata ki lo pété na mona mosapi yo ngala yo longolango parce que yo no lo bana journaliste on a problème d'addiction problème ebomi diction yeba ko prononcer kombo bana ngoli boso ya Mimika bongo mais so yebi mimi na mebi misango pourquoi yo bandika na Mimika bongo nga mo ndia za un problème na yo fio non je ne crois pas kaza kanti polémique hein Bob ngata la ka yanga ngala na batu mo be Bob lelo so na vana na Kishasa weza kapo mimi alingia Mimika bongo bike mo pe ne posano ko za pour vandi na on a parlé mais ça na mutu moi abete la roba calcul ma ndenge na mais yo za na problème na mais calcul na José de Londres c'est mon vieux il tombe sur la journée sopé na quand c'est bon attends mo ka mélanger ngana José ya José c'est mon vieux à moi ta la bino mo na José na mobile bitendi c'est melo qui se respecte hein te non yeba tele msubo ko mo José de Londres mobile mo ya bitendi bo sakana na yebo mélanger to ya José nga mimi ya José ayebi ngande na zabui ya José akotika lo changata je t'aime te mimi. En tout cas, mes fans, bateau na tout beau c'est na WhatsApp non je t'aime. Il y a le côté Bob. N'a pas preuve n'a tangible. Jeu de preuve. Na soana José ndeni bien bonjour c'est mon vie. Oh tout le monde peut pas tout zongi pas. Ngapé na moi c'est je ko changa litoi. Oh achanga litoi te poani. A mubalit. O mobile lemba je t'aime te yo ye. Yango na ba biso basi photo yeba. Yebe zaleli na oyo ozana ona mbai na yo. Yeba ndenge nini yo vanu na mbai na. Lelo to pesika côté mon faute. On n'a pas vérifié l'information. Allez bino bobité boza notre lati sa mimi ber wana ke Mimika bon. Papa, maman, ngaite. Natika la kozwelo kwa mutute. Na linga kozwelo kwa mutute ponga pe bazo yanga te. Oui, bandeko balandi, tozo continue toujours na émission na biso. Mimika bongo. Marambo ezo sexa nga fort, marambo to na yoka ke on lobi na butu. Mais non. C'est quand même biso ndi ngande inconvénient. Libino batati pesa bisoti ya biso ndi yango bolati ngo makasi bongo so edaki nango banani wana ngeza nango normal surtout biso ba fille théâtre on apenda bozwi biso ko botie biso na nzungu bolambi biso ba fille théâtre musani yango wana moi et ça langa bien te komona que batu ba traitera bino ba fille théâtre na ba bêtise na ba kofinga ba fille moro légère. Et ça l'a bien été. Déjà, on a touché nos mères et ça l'a passé dans le thème. Alors, on a défenseur de ma mère. On a touché ma maman. Mimika Bongo, c'est une femme. Tant que vous avez on a bandé Kobalandi, vous avez fait les réseaux sociaux, vous avez fait les bazarapé na bandeko, bazarapé na famille, bazarapé na bana, bazarapé na boyenyo, surtout au bino bofinga bo traitana. Pourquoi pas au reçoit téléphone na obenga Mimika Bongo tourner réellement c'est vrai. Ce qui est bazar moi sambali. So pe baza mwasi na mbali biso pe toyebi te ezaka ba mitema bato mais kofinga ndeti kofinga wana na ebite soki na ebite soki eutaka na wapi ba idée wana ya kofinga bato parce que na moment oyo Mimika Bongo nde tovandi boye azokota WhatsApp rare ndeti akoti WhatsApp ka bisanga Bob Molema na ozela pa akati Bob Molema tomsu papa Jean Chibochi boba bonjour pa akati ndeko tam sur WhatsApp na wana ka ndenge asolola na batu na ye comme sur WhatsApp na wana na Facebook na ye asarabona batu na ye mais aujourd'hui boyebite o yeli parce que tam sur batu baza pembeni ba boyi ba ko bangela même bibali na bango mais les noms et vous les journalistes quand vous faites vos émissions là au bossa ba émission na bino ba besoin pour ba batala bino pour ba mona bino ndeti biso na eko ba bilo wana raté so ngo sa ba bilo wana na fubo sala ngona musika ya eko biso ba bilo wana pa biso ils raté ça c'est une ça ils ont droit de réponse. Les droits de réponse que tout est aïe, c'est justifié que tout est mais aïe que loba oh bino bozo kanisa c'est pas Mimika Bongo. J'ai un peu trop parlé mais Mimika Bongo ba fan na yo wana na ebité ba ozonga na bango ba okende pona libela te jou ba comprendre la réalité ba ozonga na bango Mimika Bongo liloba lisu pona ba fan na yo vraiment il y a le bosolo ben na bango ka mbote mais il y a toujours yo na tikeli yo temps Mimika Bongo o meka un peu ko s'adresser na bango o tali pe na caméra po o e uta na katsa mutema na yo o bimisa ngo lelo po na bango babatela mibali na bango mibali na bino boza bien Mimika Bongo ne touche a ko touchaka ba mibali na bino ti moi je suis là pour défendre les femmes
eza bien te kofinga basi tamusu bato wana bino bofinga eza ba mibali asali le compte mo ya sika bandi ofinga asali le WhatsApp bandi ofinga or c'est pas bien c'est une femme beaucoup traiter ndengona te akoma obanga banga na nzela eza kitoko te moi ça m'a touché ça linga passi to bana émission na oseka mais ça fait très mal mesdames et messieurs ça fait très mal c'est une sœur azande kona biso to meka un peu ko aider mimika. Ah oui, en tout cas merci Bob Moulema Nathalie vraiment caméra ya Eco RDC. En tout cas, na ba fan nanga nyonso, na ba maman mariée. Obo pesa nga confiance. Bozwa quand même ba téléphone. Mamimi zwa papa yeyo. Sola na papa. Hein? Neti ma verombi ya motema ya kulutu porto. Maman malampo na stone kasongo. Hein? Ma verombi ya limbi sanga maman. Ce sont de rumeurs. Na yebi ata eloko mokote. Hein mon papouche que j'aime beaucoup. Ye mikolo na obenge yende makambo. Ah bino bwa bandoki Ton na zwe eloko malamu. Bonika bo bebisa. Hein? Ya pichu matundu. Ya pichu matundu na yebi ke otala émission oyo yaya limbi sanga vraiment limbi sanga mingi ya pichu matundu ngai na yebi eloko moko te zakaka problème addiction na yebi te français obino botanga na poto so ezaka français biso to tanga awa na oyeba te nga moi je m'appelle Mimi Kabongo et non Mimi soki nani obino boluka Mimi wana bofinga ye pourquoi bozuka ber nyonso bolatinga. Hein? En tout cas, merci ming na ba fan na nganya so na yebi ke boza ya ko silika tellement ebele o na yena ko fukama bo mona ke na yebi eloko te maboko na nga eza pembe nga na za na nga mona bato vie ya Queen Mada une nouvelle vague evandi nango kimia mama na nga yo kinga na ba comportement na bino bebi relation mama présidente na nga azana ngona ya José de Londres bazana ba relation ya bien ata bato ba mona ka ke na owangana omoni babelo bato baoloba ke na owangana na yebi yango musana biso yango wana ya José de Londres wana ya nanga botika pe ko salir na kombo na eko bobenga même na privé bosola na ye botalisi mutu mabe na malamu yaya eloko osaleza mabe azabu na place bobanda mama bokoma okota bolonge na musana bino bokoma okota tina ba vie privée mais bokota na ba vie privée bato na bino yanga te nga bofinga nga pourquoi elo mo boko bosalika bien de bofinga nga ko pona yebina na yeba ina ya José akanala mutu mona ko décevoir mutu wana te so na yeba na ya José kana biso mibale bonga boyoka réaction po bato musu bato sakana bango te Bob netinga en tout cas na ba limite nanga j'ai de limites à moi na lingaka te muta sali personnalité nanga ponga lelo na dans comment moi ba fan nanga moi 10 moi 20 nanga ba sunga nga na laisser famille nanga o bino bosel bobi combien de couples o ba boyinga peut-être bo pesa ndeti Isabelle grand prêtre même motema Didier papa Didier benganga ka bon opposition rentrée scolaire ngo bino botangisa moi nanga to bino bosela moi nanga rentrée scolaire bozu penda be mo ya salité bolatinga et en basuka boluka banziana bino ngate moi je m'appelle Chibwa Kabongo Mimi le ndoi de ce patron ya site o Eco RDC des gars rentrée yango bo sangisa de ambongo bino nyoso to bato bofinga botindela ambongo rentrée scolaire moi na po bosele lo ezala te bozala na problème et lo mo bepenga na oyebisa na bino ba journaliste bo bosala ata ba réunion so ba bengi Bob Moulema bobenga ka Bob Moulema so ba bengi Mimi Kingani bobengi pe bino bozuka obanda pe bien Mimi Kabongo obangi mutu wana ozobite tika na sumbela ye comme ye full poubelle okuta na pula mabe obiki obiki poza musika nga na musika Charlie Malula na camarade nanga nga na basima te na liaka bato na basima mukongo te wanga te nga penda Mimi na nga kitoko te na nga pe bien te na ka nde na boye na zakasio nanga si ya makasi bobi na mwasa makolo minene na mukeme na makolo minene tonda elobi nango James Kendai mon papa stela niveau bo bebisa wana to baba couple basi mo bo sepia nanga te préfina matundu penda si bon passer sous téléphone te bob bon comment ba limite même si mtono kabela 500 comme na 200 lobi toi a tu na liste non OK ma bemo yo sala oyo yebité si Bob c'est pas gentil en tout cas botika ezanga te na yebi makamona te oza mina nga na Facebook na ko mobanga bino bokota na page na nga bomo na Charlie Malula Dior ye muka komi kezanga te boluka mutu wana bofinga parce que o bofingi répéta si je de preuve na ko laksa yo. Oui, mesdames et messieurs, c'est un système après voilà. Puis, donc là, c'est Mimi Kabongo. Donc, moi, changement, prévu. Bolu karabatu na bino bosala rabamangam na bino mususu na habité sur les arabes journalistes moi je sais pas donc bafana eko na bika bino bosala na respect na bino bosala poli. C'est ça, Charlie Malula type radio. OK. Charlie Malula ouais, Charlie Malula Mimi Kabongo donc a identifié yo verdict 24 donc yango Charlie Malula donc yango wana bomona makamba komi wana bomona wana za Charlie Malula mtatindi yango. Hein, habité donc
Kabongo, c'est ma copine, ouais, elle peut pas faire ça. L'autre là, donc, voilà quoi. Donc, Aboyi, preuve à l'appui, mesdames et messieurs, Charlie Maloula a écrit sur la page Facebook, il y a notre sœur Mimi Kabongo, c'est pas lui, l'autre est là. L'autre est là, on a binomoro, l'autre est là, on a un système à preuve. Et Charlie Maloula pe, on a un profil. Mesdames et messieurs, c'était la Mimi Kabongo. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je dis merci à notre boss Jean Chibo Chiboboa, place aux Ali Papa, qui m'a mani for life, tonda na yoka na ngwende na yo, na zongi si micro et pas Mimi Kabongo. En tout cas, merci Bob Moulema, merci à tous les patrons de EcoRDC, Jean Chibo Chibobo Mondoi, merci de la confiance au Pessinga. En tout cas, Bolimbi Sanga peut-être un temps, ils ont réputation nanga, réputation et bien Bob Basomba en côté. Bolimbisi makasi peut-être na tomba fan nga ba yebeni nga na mambote na sengi no penda ba bolimbisi makasi bino mo bomoni ba preuve na benga ki nga patron ye moko tanga soli nga bi je suis dessus ta la patron ya Eco je suis dessus na yopé so muta lobi bonga lobi on a motema mawa na yopé c'est qu'il y yebeli nga na mambo wana te yango nga mona leki na émission pona yebisa bino en tout cas c'est pas moi Mimi da yebi makambo wana te eloko moko te bokota na page na nga bomona bino moko ye moko Charlie Maloula a promis yango pe a identifier. En tout cas merci beaucoup na ba fan na nga nyonso na linga bino mingi bino pe bolinga nga surtout na confiance. Merci beaucoup à toi Kinunu Montana le papouche de Patricia Kabongo, merci à toi ma Vérombia. Merci à toi ma Vérombia, motema ya Kulutu Porto, Charlène Makanda, motema ya Tonto ya Babache, Mireille Mundi, Mosi Andela Minu na Washington, Isabelle Grand Prêtre Mère, motema ya Didier na yebika boza tellement ya kosilika, babiye mikolo to benga hymne national. Hymne national, ya pichu matundu nde makambu, babi ata bo luka bo déstabiliser sia. Ya pichunde makambu. Merci à toi mon papoucha Nathan Matundu et James Kenda ina lingara bino mingi bino pe bolingara nga ya bino yango wana. En tout cas merci Bob Molema. Merci à toi ma sœur. Merci beaucoup. Molema. En tout cas, bye bye. Mimi Kabongo, mon ami, Mimi Kabongo, ma soeur, Mimi Kabongo, Azagno surtout de moi. Donc on est arrivé à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Verdict 24 derrière la caméra. Libanda na Yesu, bon moyezalité. Bisous, bye.